Explosion na Goma, bilan revient à la baisse, 6 morts selon le gouverneur militaire Oyazala qui est déjà sur terrain. Mokolo Yalelo, Boeba que RDC est signé traité d'adhésion na communauté d'Afrique de l'Est. Mokolo Yalelo et Salema Kinani ba détail toute l'édition émission Yalelo dans une émission mingi ya ko présenter les bino. Édition de bandit tikato fongola yango une explosion au esalemi na Goma sima ya kokita sur terrain. Gouverneur militaire atalisi biso que bilan ezali kosala 6 morts pe 12 personnes blessées, parmi bango tokuti 2 officiers militaires ya République démocratique du Congo. Image fait commentaire. Gouverneur militaire qui va effectuer qui Mokolalelo descente na camp Katido situé na Goma Wat Bisika engin explosé qui jeudi dernier na Pokwa. Lieutenant général Ndima Constant a imprégné de dégâts causés na explosion ango. Au terme de la visite naye a déploré l'iwa y a 6 personnes dont 2 officiers militaires. A noté que 15 personnes basali blessées graves peine hôpital. Pour l'instant 6 morts parmi lesquels bango bataille ici 2 officiers supérieurs pe lieutenant colonel moko capitaine moko pe 3 femmes mwana moko ndenge constant yango esalemaki. Alors que plusieurs sources azali convoqué explosion d'une grenade, autorité provinciale azali koloba que il faut causer la résultat ya banquette amorcée yambo ya koyeba ba détail o esalaki que accident yango esalema pe azali déterminé que ba type ya bloko ya bongo esalema lisusu te na mikolo ezali koya yango ezalaki occasion mpona ye na korapele population babatela kimia pe bacollaborer na baservice ya sécurité mpona koétablir totalement kimia na province ya Nord Kivu. Na boye alobi que ezali engin moko explosif improvisé, seul bascientifique bakoki kodéterminer type ya engin yango. Population esengeli batela kimia pe bango bacollaborer badénoncer baterroriste o bazali na kati ya Nord Kivu pe bazali kosala ko population azala na kati ya terreur. Entre-temps, le lié au Bisika engin yango explosé qui ezali scellé pour permettre ba service ya sécurité basala misana bango banquette malamu. Province ya Nord Kivu ezali face à la sécurité causée na ba activiste de groupes armés locaux et étrangers. Yango ezali musala makasi au président de la République à Saraka na mois de mai année dernier pour décréter état de siège pour la partie du pays wana pour restaurer kimia kasi kino lelo ba militaire bazali ko bunda ndenge nini kozongisa kimia et sali pasi makasi kasi ba gouvernement balobi ke solution le plus vite possible koluka po makamba boye songa lisusu te. En tout cas esali pasi kasi tika terminer mona bango epe mana kimia. Trobiango que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, a signé traité d'adhésion à la RDC na communauté d'Afrique de l'Est et ça demaki mokola lelo pour l'anda ba détail. Chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a signé vendredi 8 avril Yalelo traité d'adhésion à la République démocratique du Congo, la communauté d'Afrique de l'Est et AC dans la cérémonie en se déroula qui na Nairobi, capitale de Kenya. La présence du président kenyan tout signalé par ailleurs que Paul Kagame et Yoweri Museveni, respectivement président de Rwanda et Uganda, bazwa qui paie personnellement par la cérémonie en go. Pour un rappel, République du Congo ezali ko rejoindre Burundi, Kenya, Uganda, Rwanda, pe Soudan du Sud, le sous Tanzanie, kokoma 10e pays francophone membre de l'organisation yango créé na 2000. Organisation yango ezali na siège nango na Dar es Salaam na Tanzanie. Yango ezali fixé autre na objectif ya ko favoriser ba échanges commerciaux entre ba pays membres pe ko garantir circulation de biens et personnes. Yango ezali activité et salamaki mokolo ya lelo pe la République démocratique du Congo est connue officiellement membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Kinshasa et l'équipe partout. Nanga Mosusu Martin Fayulu a passé flambeau et paille Adolphe Mozitu pour na etali directoire ya Lamuka lelo et Salemaki na Faden House liboso ba pandisango. Il est kana kindenge nini bolanda.
Martin Fayulu Madidi, actuel coordonnateur de la coalition Lamuka, a passé flambeau Nadolphe Mozito Mokolalelo vendredi 8 avril 2022. Et Zalaki Bongo na Faden House, à la ville province à Kinshasa, des cérémonies en et Salemaki na commune à Gombe, en et Salemaki na 12h d'après Masolo yango passation de pouvoir en Zali occasion pour na deux membres et présidium ya Lamuka ba présenter la proposition de loi portant identification et enrôlement des électeurs. Pour rappeler par ailleurs que Martin Fayulu a zélami samedi na ville Mbanda kan Équateur bisika pa ko sala meeting munene populaire pour la compte, il y a parti politique naïe, engagement pour la nouvelle citoyenneté et le développement SID. Il connaît les qui azala qui toujours na kati ya ba province ya mboka na biso bisika pazo tambola pe ko senga na population bazala éveillé pe baluka nini ko sala na 2023 pour ba récupérer pouvoir na bango ndenge yemoko Martin Fayulu Madidi alobaki Kinshasa et l'équipe partout conflit d'intérêt na ngambo et de pes ba candidat gouverneur ya Kasai oriental au bazala qui a validé ba traduire Seni pe IDPS Tshisekedi en justice procès salami le nambouchma nini penze le mama ki kuna bonada. Deux candidats indépendants na poste ya gouverneur na province Kasai oriental bazali ko traîner na justice commission électorale nationale indépendante Seni na mukuse pe union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi ezali bongo David Mukeba Kalengai pe Thierry Mpomba oyo ba kotisaki requête na bango ya contestation pe débarquement ya course en élection ya gouverneur ya province ya Kasai oriental selon document moko ya cour d'appel ya Mbujimai o ezalaki publié mokolo ya lelo jeudi 7 avril. Conseiller principal ya président de la République en charge de l'infrastructure David Mukeba pe Thierry Pomba bazalaki invité na justice vendredi 8 avril ya lelo na document yango intitulé acte de notification d'une requête de contestation huissier judiciaire a notifié qui IDPS Tshisekedi pe Seni koya ko comparaître pour un dossier yango. Pendant ce temps, na lettre moko adressée na Seni secrétaire général ya IDPS Tshisekedi asengaki na secrétaire exécutif provincial ya Seni ba retenir te sur la liste ya ba candidat gouverneur ba membre ya parti présidentiel pour un conflit d'intérêt yango ezali ko se baser sur article 15 ya loi électorale. Mercredi 6 avril dernier quand il y a candidat David Mukeba Kalengai basalaki mise au point na réaction moko ya communiqué ya parti na bango ezali ko informer opinion que David Mukeba azali na justice contre parti na ye UDPS pe chargé à communication Léon Kankou a indiqué que ezali bongo acharnement contre la personne ya David Mukeba. To rappeler que 5 candidats bazalaki retenus le kola ko bunda pour la poste ya gouverneur na province ya Kasai oriental. Ba élection ezali prévue pour le 6 mai prochain dont 13 provinces ezali bongo concernées. Tobo sanate que Union pour la démocratie et le progrès social et salaki moko ya ba communiquer ko senga na motonyo sa ko se présenter na combat de pes azala écarté parce que bango ba ponaki moto se moko pe ezalaki communiqué ezalaki signé na secrétaire général ya parti kasi conflit d'intérêt oyo et salimo mbutu na kati ya parti présidentiel Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezoteka ma partout somba yango juste na kwa ya veni na yo kasi kobosana te tala bien logo ya Beltesco ezanga te po yango nezopesa bonne santé na libota mobimba. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni
Beltesco a tcheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a tchelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa elle est partout. Toujours imité mais jamais égalé. KNB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasnangala Awa, de Toposa, Bino, extrait, émission, la bicho, déjà en ligne, la chaîne YouTube, la bicho, Kota, visiter, Kaskobo, Salate, ko s'abonner. Bon, des fois, bon pour nous. Parce que nous avons à la gouverneur. Pourquoi nous banga donc qu'on compétir na baning? Pour nous corrompre, qu'on défend bon par-ci par-là. Parce que tant qu'on comme gouverneur, on va nous pour nous foutre à banyongo, au déf pour comme gouverneur, tout ça là. Donc Moka. Voilà. Ba député provincial Zamba batele bino pas mo pour bola qui c'est vraiment que bino bozaba mikolo. Et puis ce qui est bizarre. Tant bazui de sione ya kozwa Machabi comme c'est candidat commun. Il fallait quand même que sata ba député provincial ne fils kata ya IDPS. Pour le retour na bango considérer non. Bazui bando wana donc le kola na bango, le kola donc ba petit gamin bobotike bloko na bino après botini bango message mikanda de voter tel. La vote est secrète. Je vous dis à l'heure de Moulumba la justice a confirmé na ba droit na ye seni a ko rejeter mukanda ya secrétaire général Augustin Kabouya que je cite parce que mukanda ezali candidature ya d'or de Moulumba ezali validé et confirmé et Mbushuma Imobimba bazo c'est le papa wana a moment souffle moké par rapport à la vision car le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et je salue tous les cadres et les membres de la CNRP au Bazali motivés et mobilisés pour donc Makambo Zeli pour Namboka. En tout cas, restez vigilants. Kassai, Zeli pour bellité. Kassai, Zeli à représenter votre représentant en côté. Nous sommes révoltés maintenant pour faire changer les choses. Elle dort de Moulumba ou rien. Le scandale na kata l'église ya Yesu Masia a na République démocratique du Congo nini foba na nzambe ba retenir pendenge nini sengeli ba mitambwisa to kutala ki bongo na frère Julien Yave azali bongo président ya renouveau charismatique ya église catholique a na ville province Kinshasa a répondu ki a na micro ya Jacques Pongo. Ya liboso to sengeli koyeba que ndenge biso tolobaka na kati ya église catholique que Ecclesia ezali une institution divino tuboye kasi akuti biso pe na ba faiblesse na masumu na biso nzamba ayebi que aye kokutana na basumuki kasi na bosantu na ye aye kopesa biso elimo santu po asunga biso na botau bwa biso bwa bomoto pour que bonzambe pe bokoto kati na biso tozala à mesure ya ko se contrôler ya koboma otobenga ka ba œuvre de la chair na kati na biso ba œuvre de la chair ezamingi mais na kati ya Bible batanga kamingi makambo etali impudicité que impudicité esalaka mabe na kati ya moto pe ebebisaka moto et mokolo lelo ndenge bolobi ezali nde makambo etali impudicité nde ebandi kolobama mingi na kati ya ecclesia toyeba que impudicité ango peut-être na monde spirituel nyonso impudicité ezalaka très prononcée
Quand je dis monde spirituel, c'est en général. Je ne parle pas du monde chrétien. Puisque tout ça, il y a l'église Moussousou, il y a l'église sataniste. Moussala na bango, nyonso azali kozwango na kati ya sexe. Pouvoir na kati ya sexe. Basala kaba orgie. Basala kaba relation sexuelle. Même quelque part, makambo ebele a salité penza oana. Na église ya Jésus-Christ, église chrétienne, ekoki kozala bongo te. Pambate Bible epekisi biso impudicité, Bible epekisi biso makambo etali adultère, Bible epekisi biso polygamie, Bible epekisi biso makambo ebele oyo etali ba voyeurisme, ebele nyonso la Bible apekisi yango. Malheureusement na kati ya botao ya biso, même tango tozali bakambi, tozali ko utiliser quelquefois connaissance na biso pour que tous les canaux tromper quelquefois bananzamba avec des vexés koloba oeza boete. Et aussi une autre chose, tu as dit que Satan peut azali séducteur makasi. Mosali anzamba koki kozala pe malamu. Aujourd'hui il y a beaucoup, on peut dire des sœurs en Christ qui sont des envoyés du diable pour la koko et ça peut basali anzambi. Dans la Bible on parle déjà de Jézabel. Et tu vois qu'on a mikolo oyope esprit à Jézabel et komi makasi. Et sengeli pe basali ensemble o bazali kokamba misala to matonga nani ya Jésus Christ bazala à mesure avec beaucoup de discernement pour que bayeba kotala ba relation ni bakoki kosala avec Jézabel o batondi sami nakati ya etonga bananzambe tozala kabato kotala kaka mikolo tango asukate ngala za muto église ya temps de la fin te. Le Seigneur nous recommande une sanctification aujourd'hui. Il nous veut que chaque jour, alors bien que déjà dans 1 Thessaloniciens 4:3, c'est tout se sanctifier. Sanctification, ce n'est pas pour préparer le temps de la fin. Le combat spirituel existe chaque jour. Le combat contre la chair pour un chrétien existe chaque jour. Ce n'est pas un problème du temps de la fin. Le temps de la fin, même jusqu'à l'obaki que etali kutuye etali tataza likolo. Tout se soucier na makamba mikolo asukate, mais toute la sanctification à mokolo na mokolo. Chacun mokolo asuka na iza mokolo oya kufaka akine mona na tata nzambe. Donc toi na kolo waka bilembo tango asuka puisque makamba impudicité, ce que tali ango déjà Paul azali ko condamna ngo na kati ya nani a communauté à Corinthe. Talaba écrit à Paul comment est-ce que tango et pas Romains chapitre 1 banda verset 19 tango sta ba masumu ebele makambo itali banani ba zoophilie donc makambo ba 500 autres na ba nyama makambo itali homosexualité mobali na mobali mwasi na mwasi déjà na tango na Paul azali ko condamner yango. Donc on va pas parler du temps de la fin. Mais tozali koloba actuellement aussi il faut le dire tozana banani ba loup étranger ba kotipe na kati anda kwa nzambe ba faux prophètes, les gens qui viennent na makambo na bango satanistes mais ils veulent faire parler de Jésus comme le kanani clé passe partout, mais na kati na ye il a sa mission na kati ya église. Il y a aussi des gens qui s'appellent pasteurs, qui s'appellent prêtres, qui s'appellent, je ne sais pas, apôtres, qui sont des loups-garous. Les éditions, il y a le 8 avril 2022, les équipes sont représentées. Merci, Nabino Bolanda qui sont partout dans le monde. Merci, une équipe technique et rédactionnelle, le Saki Moussa qui toko. Tokutan très prochainement, on associe mon coco servir, Bino Kasboti Kalabiso fidèle, pour Biso to informer Bino toujours d'une manière très très professionnelle. Qui m'a l'emboté Bino. Magazine, magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.